Bokota, bokota, bokota. Bokota, bokota, bokota. L'air est grave, hein? L'air est grave, bandeko, l'air est grave. Tango komi mabe. Bokota. Akosalela yo. Bokota, bandeko, nazala posa bokota ebele. Tango komi mabe. Lorette bi yananga, tango komi mabe. Bokota, bokota. Invite batu bakota, bokota. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bah, on va aux États-Unis, la première bonjour, peut-être bonne la journée. Bokota. L'état est devenu mauvais. Bokota, mokili baby bandeko. Bokota. Ngonganango atanzana ngonganango ndeko bokota 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 l'air est grave akosala akosalela yo kosala akosalela yo akosala akosalela yo akosala akosalela yo suka suka kosalela ndeko naekana la musa ofwa yango na bi bokota 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 bato bazo comprendre monde ndenge ezokende te monde bebi mokili bebi mwana mawe sekolela sekolela mwana mawa sekolela sekolela okumeli tanga monoi na mabondeli ndeko omona ipinjoli na miso ya rose akandale yakosalela ye sukandale yakosalela ye oh akosale akosalela ye akosala ye akosalela ye akosala kaka motema ndeko yango nalobi bokota 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 message ezoya ya makasi bokota bokota message ezali bokota ndeko na ngai bokota bokota na ozali ota mingi te mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer bandeko ezali moma kitoko oyo nzambe apermettre ngai na bino topartage soki omoni ngai nasali video oyo nasalango pamba te nasala mpe bavideo pamba te soki omoni mama Rose akoti asali video seke makambo ezali bandeko makambo ezali soki totelemi na mabondeli te ndeko danger ezali soki mpe tokangami na nzambe te ndeko mabe kokota to baba l'air est grave siko totuna na siko mutuna l'air est grave na nini nazongi siko muke musima tokoti oui l'air est grave toboyi te siko nangi naloba l'air est grave na nini ngai nakoti sio mpona biso ko l'air est grave parce que Jésus-Christ revient bientôt yango ngai nakoti sio sikoyo to baba l'air est grave na nini nakoswana nakofingana na bitumba na eloko nini yebisa bato l'air est grave parce que Yesu Masiya azopemela azoya Jésus-Christ revient bientôt yango nde nakobano l'air est grave il est tard de pas pour venir azowumela te azoya siko ntango ye azoya kokuta ndenge nini ndeko bato bazolinga baya bokota mpo boyoka nini na kati ya kokota naza meme mpa na liloba na nzambe na kati ya kokota na moto akorappele meme mpa ke nzambe azoya yango nazo biso l'air est grave à quoi l'air est grave mpo na ngai parce que Yesu Masiya azozonga yango na ye mpo na kopartage no moma oyo bokota mama Gisèle bokota parce que l'air est grave Jésus-Christ revient bientôt azo koluka ba oya ye
Il revient bientôt ndeko. Neika na yebisa yo toza na grand événement. Évangile c'est Richard qui ngata peli si moto na yolo. Na yebite soki na koloba ndenge nini. Moto peli. Bato ebele bafrena bango na quartier yolo. E banda na yolo nord na ba yolo sud. Ba via bato ebele za okangama. Menza mandaté mosali na ye. Alobi na ye quitter la quartier ya terrain. Kende na quartier terrain. Parce que mabe koti kuna. Ndeko yolo mabe kota kuna. Nzamba ana posa kango la peuple na ye. Nzamba ana posa bimisa bango na mabulu. Car l'ère grave ya nini. On a somba ki eloko boye. L'ère grave ya nini. On ndeko boye finga kingai. Oh l'ère grave ya nini. L'ère grave za pona bo. Mena ngina bison ndeko. L'ère grave parce que Jésus-Christ revient. Il revient bientôt ndeko. Tu seras dans quel état? C'est ça que je te pose ce soir. L'ère grave par rapport à quoi? L'évangile c'est Richard qui a été au terrain à Kinshasa de RDC. Aïe à Kiti na Mabele à Yolo. Ndeko, grande campagne d'évangélisation. Jésus-Christ est notre amoureux. Yawalande mutalaka amour ya repeso mutamoki la repeso ngote. A Kiti na terrain Yolo side. Et donc événement ya munene ko sala makuna na Yolo. Bandeko pendant normalement pendant 3 jours. Mais babandi ko banda lobby. Lobby mardi bazo tia ba film. Lobby mardi bazo évangéliser na kati ya terrain ya Boania. Baba na Yolo boyebi yango. Eza na école Boania, eza na Yolo Ezo. Soko ke na université tout suka université yango na babengi Ezo. Okomona évangélisation, campagne d'évangélisation ezala wana. Nazo invité mutala bandeko na Kinshasa. L'ère est grave, bokota Benet, bokota belé. Maman Gisèle bokota, tondi sa batu bokota pour la base de bonne nouvelle, pas l'ère est grave pour de futilité. L'ère est grave parce que Jésus-Christ il revient bientôt. Moto ezopela na yolo. Bakulu na fo babongo na mitema bandeko na ngai. Soki l'ère est grave, makamba nzambe te, kulu na kotikala na machette na liboko. L'ère est grave parce que oh Jésus-Christ veut faire quelqu'un du bien na yolo sile. L'ère est grave parce que ndumba moko alinga bandole kindumba. Il faut mêler Christ, il faut représenter Christ. L'ère est grave parce que chege moko alembi kola na mesa ambwenze. Alembi kola na mesa wenze. Alors, je suis fatigué. Alors, Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il revient bientôt, ma sœur. Ma sœur Stella, la fille de grâce, il revient bientôt. Les gens ne comprennent pas. L'heure est grave parce qu'il revient. Il faut tellement, au Pandasango Malamu, pour la sauver Baninga. Yo zuli pamboli, nzamba salo grâce, oza la kimia, oza la mariage, mozo tika, batuba périr. Bokota, wabona 2000 vies. Bokota, wabona 1000 vies. Bokota, 500 vies. Bokota, 200 vies. Pour parler de rien du tout. Nakacha, bokota, il n'y a même pas Jésus-Christ. Mami kia kunangai. Nakacha, bokota, Jésus-Christ nakacha zate. Et ça, quand on est bakamu bazolo balabino wana, et quand tu solo la te. Il revient bientôt. Il y a l'air est grave. C'est le temps de se préparer. Il y a la grande campagne d'évangélisation. Thème Nabiso Zali, Jésus-Christ est le tombeur de géants. Alléluia. Jésus-Christ est le tombeur de géants. Il est venu faire tomber les géants qui est dans ta vie. Oh, à côté de la vie, oh, à frena banana yo, oh, à frena mobali na yo, yes, ma ici, à côté sa yo, nanzela na ye. Les tombeurs de géants. Ayebi géant tellement célibat na yo. Ayebi géant tellement pauvreté na yo. Ayebi géant tellement libota na yo. Oh lingo bota te. Oh lingo bala te. Yesu masia na poko lelo. Poko tisayo. Papeso libala. Apeso bana. Apeso stabilité. Yango ande l'air est grave. L'air est grave batozo bouger le loro morote. L'air est grave mignololo na mignololo. L'air est grave makamba babela mabeko pozo multiplier. L'air est grave parce que le Seigneur nous prévient. Je reviens. Azo malembe. En couteau de tanini. Toza la kacha yolo avant vendredi. Jeudi, toza association Merci Solidarité. Ils ont vendu ça ba chege. Ils ont vendu ça ba veuve. Ils ont vendu ça ba la bitika bala balabala. Ils ont pesa momo eloko kolia. Pourquoi pas ndeko participer na eloko bongo? Pourquoi pas kapdona na ngale kinangai? Pourquoi pas okoro chalo boko? On s'occuper la mauvaise vie moko. Tant yo qui peut faire bien ba nzamba ozana nyongo na yote. Il y a un proverbe 19 verset 17. Alors, il y a un prêté pauvre. Il y a un non, il faut te pas nzambe. Tant que prêté pauvre,
tant que laisse sa pauvre li futa no pas nzambe nzambe autre so monde là azara na nyongo mutute. Je n'ai jamais eu les dettes de quelqu'un. C'est pour ça que je voulais te dire ce soir. Vraiment, tu as la participation en termes qui est. Elle a 10 euros. Elle a 20 euros, ma soeur. Contactez Bisso. Tinda moi lipawana. Et qu'on laisse sa veuve. Moko. Et qu'on laisse son félin. Moko. Et qu'on laisse moi la bitique. Moko. Ndeko nzamba ko se souvenir na yo. Un jour na livre souvenir akokanisa mukwana na yolo si les images et kozala wana biso to sambela nzambe oya ba prêter to sambela nzambe oya zo zala na démonstration. L'air est grave, l'air est grave. L'air est grave boko te belé bozo bonne nouvelle. Non boko te belé pour que maman roza fingala kina mutu boye. Maman roza swali saki mobali na ye. Obite bakaboni, c'est ça. De futilité. Mais je suis venu te dire, l'heure est grave parce qu'il revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Il vient pour récupérer son église. Est-ce que c'est l'église de Christ? Est-ce que c'est l'église de Christ? Bande de participation à yo et que ça a quelque chose. Participation à yo de que ça va veuve une église. De que ça la difficulté. Moussou pour même pas m'en à côté pour les sabbats les athées. Mais tout ça la journée à jeudi 22. Na moi mobimba ba tshebilo ko lia gratuit ba vefu ba kolia wana ba ofela ba kolia wana bana ba shege ba kolia wana ba ndumba o ba tenaka na yolo ba kolia wana. Pourquoi pas dire on écoute la participation? Pourquoi pas sombela mwana moko atakwanga ndeko ba kamoso to sala to tcha ngo public po mona to so sa ba vantir na makamazambe te muto azana ya tendance que to sala ba vantir yeba ko tika na kati sima moko boye yeba ko tika na coin moko boye garé. Nous nous tentons de faire l'œuvre de l'Éternel. Oh, nzamba bali na soki opambola rabiso. Muketo zala otokabola ngona batu. Nazo invité yo. Na obenga mosali na yo jeudi 22 août merci solidarité et développement. Azali kolier sabana bitike. Azole saba veve. Référence facile azali rond-point à Ezo. Donc batu ba kolier wana. Proverbe 19 faisait sabiso verset 17 lobi na biso que non. Tango zo ko defisa pauvre. Yebaka ngo que non ozo que no luka li futa nzambe muto futa yo. Azalaka na nyongo mutu nzambe onga na yebi. Il n'a jamais eu les dettes de quelqu'un, jamais. Yende na zoyebi sa onde ko karama na nzambe wana. Soki évangile c'est Richard Kotinda numéro na ye. Ndenge na zo sa direct oyo. Tiela nga numéro na téléphone batu ako contacter direct na Kishasa. Olobi papa sombela nga ta kaka ne fils kata rami moko Thompson. Eza pe cherté. Et l'équipe pris à Kabelo. Kabolo l'équipe pris ya Rama Thompson. Et l'équipe poudre to charité ba marque ba 50 euros. Avec 20 dollars, avec 30 dollars, même 10 dollars quand on s'en go et qu'on laisse à moi la mouche moko. Pourquoi pas participer mami kia kunangai? Bana la fubalia, ba senti que bon Zambé zali. Yango na l'air est grave, tu bazo kufa na nzala. L'air est grave, les enfants sont dans la rue. La rentrée scolaire est là. Biso tu as besoin d'attaquer quelques personnes. Oh ba kozo attaque classe bande konanga. Li pambo l'union heureusement les bienvenus pour la kosunga moi la moko. Merci solidarité et développement zali na pour la biso. L'air est grave. L'air est grave kaka bofinga la kaka. Bocha ata comment nzambe te. Nzamba kokota makambu na bino te. L'air est grave parce que les gens qui souffrent. L'air est grave. Nous devons partager la parole parce que Jésus-Christ revient bientôt. Bande konangai. Mokilezo ke na suka. Mabe koti mingi. Talande batwazo kufa. Eza poete biso mama na ngai Neli. Cameraman. Ete ngana yoke mabe koti. Tozo bomba na entre nous. Ozo mona ke poison comme eloko pamba. Bamba soit là que c'est comme le robe et comme le robe azo teka mapa na balabala. Pourquoi pas sauver ce peuple wana? Yango na zo bengo na terrain ya Bouania na rond-point Ezo. Na terrain ya Bouania na école Bouania. To bandi banda jeudi, lobi ba rocha film ya Jésus-Christ. Bazo tia ba film pendant 2 jours yo. Donc lobi mardi na mercredi, bazo tia ba biloko pour la rotel sa batuke. L'état Jésus-Christ revient bientôt. Ndeko sunga mwana moko. Ndeko sunga mwana mobola moko. Biso ba sunga biso munga za la souci ya batu. Nga ba bomba na banda couper bandeko mususu. Na ebi lobi na ngati na kozela te bana na ngana na kobomba bango. Ndeko yo nanu abomba bana na yo. Nyoso to sala na se futa makana na se. Bolamo zo sala ko futa malobi. Na zo sengo ndeko participer. Na modeli nino koti na ndeko na Kishasa keno ko tala makamba zo sala kuna. Okomona makambo tolo beza vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Assemblée merci Yolo Kinshasa. Ezali na bongi numéro 13.
référence facile ezali na hôtel Juma eza pembeni côté terrain et cancard bato bayebi nde église ezalaka wana mais campagne d'évangélisation tozosala mpo na yolo ezala sauvé yolo sera sauvé yolo kozala sauvé mami keku na ngai nakopesa yo numéro ya compte y a pas de souci mais soki possibilité ezali otinde mpa na ngai te nakopesa mama numéro ya papa oke otyeli ye mbongo na ria akozwa yango ozomona mpe nde bazosomba babiloko bamama bazoorganize kuna okomona bato bakolia mama nzambe akokanisilo kaka na mutu moko akolia na pokwa wana nzambe azalaka na niongo ya mutu te azalaka na niongo ya mutu te Tabita merci Stéphanie natangi Tabita na acte 9 36 43 boyebi mosala nzambe oyo Tabita azali kokipe bamama veve azali kokipe makambo ya nzambe mais jour Tabita akufaki ndeko bamama na batelemaki mpona koluka Pierre yaka mama akokufa eske nzambe na ngai yo naoloba no na buta lelo bakoki kointervenir te kelo bamama akokufa te nyonso tozosala lelo eza kaka po un jour nzambe ase souvenir na biso bamama rosa oyo eske nzambe akoba te mami kiaku ma sœur eske nzambe akoba te ke no Dorcas akokufa te balobi Dorcas aresista nzambe azongisaki na mokili nzambe azongisa Dorcas mpona babienfait oyo azali kosala mpona baveuve ndeko na profe mbongo nanga nalesa veuve mbongo nanga nalesa oferlin nalesa sheke oyo aza na balabala nakipe kuluna oyo asimbi lisheke akoza nzala moto oyo kopesa mbongo na yo akondima ne yo te ezala opesa de million akondima te ndeko na nga na poto 20 euro tozosomba biloko ya chere $20 ezo eloko te 20 euro okolesa yango mwana moko ya shege 20 euro okosombola mwana na kaya azonga classe Minerval okoki kofuta yango trofe osika mwana moko ya charge nzambe akose souvenir na yo Tabita Dorcas jina originala nazopesa bino mposa kosalela nzambe na nzambe eza elengi banda na kota na koma omona neti na lexa atalanga banda ta nasali 15 ans baage nyonso tuna yango liboso na moko regrete mais lokola nzambe abenga ngai alobi na ngai rosi tana ekoki bandeko nasalela nzambe avec zèle mpo nayebi ke mokolo nzambe akobenga ngai akofongola livre ya souvenir akotala moma oyo nazopartage na bino akoloba ke mwana ozoki te akopartage na bato nakota ya Facebook mpo na futilité te nakota ya Facebook mpo na kolendisa mutu moko bokota l'air est grave ya nini o mami kako kutu bakangi na mobali l'air est grave ya nini o kutu nde toza boye biso toleki bango ngai kingani mama kingani eza na sensi te l'air est grave ndeko nazorappele oka yesu masi azoya ma Philomène nanga Sandra il revient bientôt yango tozoprofite kosala bacampagne d'évangélisation soki bosoutenir biso royaume asatana kozala pauvri bandeko na ngai parce que c'est le moyen qui nous manque bamoyen eza tata na bapoto toorganize bacampagne mpo ame moko ezala sauve soki ame moko eza sauve ndeko lolo eza na esengo mpo na yo nzambe akosaka te nzambe aza na bomoi kangama kaka na nzambe wana yawe ndako ndeko bamiyibi baa na Congo bazoyiba pamba te mpo baza na pasi mais soki ozwi 1 euro na yo okipe moyibi wana nzambe akose souvenir na yo ndeko il va dire que ya solo ndeko oyo na se moi akipaki ngai nazongi lukela mosala nzambe moko na bible bayebisi biso bino toyeno baye koyebisa Ezekiel azokufa bayebisa Ezekiel azokufa ozokende nzambe abi mikolo ekoki alobi na likambo te nandimi ngai na kokufa me nazozongisela nanu nzambe akanisela ngai na babienfait no nasala afongoli livre ya souvenir abandi kotala lundi afutaka sa l'église atali mardi akendaki kopesa orphelin moko eloko kolia mercredi akendaki koteya bato na hôpital akendaki koyembisa bato yesu na hôpital jeudi apesaki mama moko aveve eloko kolia vendredi namonaki azokombola sali na nga samedi namonaki azoévangélize na balabala na marché ya château rouge akendaka na château d'eau akendaka koteya liloba na ngai mercredi bandeko nzambe akosouvenir na babienfait wana nde epai nzambe atalaki likolo atala sabi te moto aza dini akufa sikoyo te eske yo nzambe akobani oza dini okufa sikoyo te mpo mokolo kritike eza kaka yo kofinga basala nzambe eza kaka yo kotonga basala nzambe eza kaka yo kotonga baninga eza kaka yo kokela baninga base ya mabe odetruire ya motu eza kaka yo moto ya liboso ya kopiblie makambo mabe na internet mpo bato barecevra mabe eza kaka yo
Ndeko, nzamba peut son temps, oyebaye. Il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu puisses connaître Dieu. Azan Zambé, à cause arrêté. L'air est grave, l'internet, l'air est grave. Et comme il y a Sinoga, l'air est grave. L'air est grave. Bakota po bayoka nini. Bakota po bayoka liloba na Nzambe oyo sauver bango lobi. Biso to finga mala bon Nzambe, mais to linga Nzambe. Poso la tagi batu na ko continuer ressemble te. Ketingi ni to zuite. Couple kiangata, banani ba finga biso te. Mais lokola to yebaki bolingo na Nzambe, Nzambe abenga biso, o to kangama na ye, to koma uni faut la force. Avec Dieu, toza uni. Babi, nous ferons la gloire. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et lui, celle qui écrasera. Il y a la karami, il a représenté. Azara nyonga mutute. Dorcas, ba bien fait na ye. Yango ne zongisiye. Dorcas, ba bien fait na ye. Yango ne mute zongisiye. Ndeko, campagne wana ekozala. Na yolo, side. Bakola talangai kale. Notre fils, c'est l'enfant de la maison. Ekozala na yolo ezo. Bala bakolia jeudi. Jeudi va veuve bakolia, ba orphelin bakolia, ba chèque bakolia na ba skulu na bakolia. To sala la bango table balia, ba kolia orphelin mais ni héros na yo. Ça va faire quelque chose bakolo ta kale. Même veka ka pa moyo otindeli papa basomba loso, basomba mafuta, basomba Thompson, basomba eloko no surtout pondu. Ba laisse bango la mso balia bien ndengo na te. To tsa bango na ba bonne condition. Yango nde Nzambe ako se souvenir na biso. Nzamba za malamu. Na kotika pona iso se faux. Ma sœur se faux makaya. Nzamba ze lengi. Sozo sama kama Nzambe ya nandenga malamu. Nzamba tika ba oya ete. Ako bundula bitumbo oyo ebite. Yango botanga Proverbe 19 verset 17 na acte 9 36 à 43. Ndenge Nzamba lobi ke no to s'occuper la pauvre. Au moins ndenge Nzamba ko s'occuper na yo. T'occuper batu. Topesi batu ba mongo. Topesi batu bilamba. Tobengisi ba batu na ba poto me batu ba ngra. Ba rozala ba ngra vis-à-vis na yo. Mais oyo rosala pour la Nzambe. Et rozala Nzamba za na nyongo ya mutu te. Jamais. Jamais za na nyongo ya mutu. Mais mutu obengisi wana yem to comme adversaire no lobby. Très attention. Pour nini ko sunga ma bete. Mais la préférée Nzambe nanga na sala makamne penda na ono so na coach na makama Nzambe. Pour le lata la beli. Na zongi la livre à souvenir. Ata moi na nga beli, na zongi la livre à souvenir. Kanisa bakamonga na sala pona yo. Pourquoi permettre ngo? Ya on a témoigné bino temps on surtout. Na 2018 na nga na lela. Nga mama rose bien so ngabo tshaka rip. Mais le kola Nzambe la oya Richard Yangata. Nzambo to ndimela abundela nga bitumba molili bandeko. Na longe tumba wana. Na longe tumba wana. Oza capable ko longe tumba ma sœur gloire. Gloire à Dieu. Oza capable kolonga bitumba no bakoto la kale. Oza capable. Alléluia. Olonga bitumba soso sabola mo Nzambe. Il n'a jamais aidé quelqu'un. Jamais. Jamais. Ongani na zabo ekutu. Nzambe bandana bandako sambela. Na bona langa na clair telo kuta mama. Zonga na makola Nzambe bien. Tel tamboli na yo. Il n'a jamais aidé quelqu'un. Azara jamais la nyonga mutu. Jamais. Na yeko présenter au Christ wana. O azo ya sikoyo. Quand on dit que il revient bientôt Chantal Luka unanga azo zonga. En couteau de tanini. Ya on semblait merci so bien c'est bien to la jeune de prière bandaki banda lobby. Donc de 22h à 23h na zo invité la conférence. Soko ko zo numéro oyo. Donc yo mtoza la carte zo la ngai ba koleta kale komela nga numéro. Na zo tinda bio ba numéro à compte na ngai. So ba ko tinda quelque chose za ma BPT pour permettre que bato là-bas to sunga ba ona kisasa mena ngai démarche kutu ya malamu za pela ko yo moko chepe na compte mosala Nzambe na kisasa kuna mbala moko bazo soma biloko po ba ndolia ba sala buffet ya munene jeudi. Gloire à Dieu. Maloba on a checké Nzamba tshela monoko za yipo na yo. Po Nzamba linga changer standing na makambu na yo. Nzamba linga sala lo bolamo mais azala besoin contact na yo. C'est-à-dire que au côté la ndeni, au côté la pour la mwana veuve moko, au côté la ndeni, au côté la pour la mwana chege moko, au côté la ndenge nini, au côté parce que Nzambe alola azala posa salo ya minene. Akosa ate, azan Nzambe. Nzambe obiso to so bondela,
aza nzambe peut prêter. Non. Aza nzambe abongi na kembo, abongi na masanzoli. Nazo tinda bio numéro compte kande na zawana. Po nazaka na compte épargne moko za bato mususu libanda basunte na rabiso l'état tozo bongisa ba makambo nyonso ya ba compte église tout ça là pour la kosunga. Nazo tinda bio numéro compte wana, mais le problème c'est que comme moi difficile, il y a un compte appelé mbongo mbala mo na compte ceux qui ont la ribété. Donc je suis en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire ou bien au benginga na numéro nanga. Alléluia. Il faut avoir des arguments lorsque nous disons Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, Stéphanie, tu as raison, ma soeur. Parce que tant que Balanzamba se souvient de cela que l'on mon côté. Au sein de l'église, c'est l'auto qui prend moi à mon côté. Bah, donc, tu peux s'arrêter. Quand tu as centre commercial au Moni, secours catholique et tchèque à Mingi, bah, stand nango. On dit pas tes à combien? Pas tes à centimes. Bah, spaghetti, ça n'a centime. Ndeko, sombi à ta deux paquets à pamba. On sombi à boîte à tomate moko. Oyo déposer la pâte à secours catholique. Biloko nzamba ligito sala yango wana. Biloko on nzamba lingi biso to sala ezande yango wana. Ya ko s'occuper na babola. Ponga na eba sous secours catholique a s'occuper ka na ngala tamoko. Na zaka la difficulté. Ba pesinga babola ke ne kozwa. Na ke ne kozwa comment s'appelle biloko lien na secours catholique. Bon ce numéro na ngai bino to zo la nanga. Mami ke ko si tu peux écrire pour tout le monde attend. Numéro na ngai 0651 80 87 30. Si tu repartages au Ngai, dans la disposition de Bino, Ngala la tête pour bien de partout, États-Unis, Canada, bateau ba air d'abord ça décalé tu un baron la téléphone. Donc 06 51 80 87 30. Na bandeli lisusu 06 51 80 87 30. Sur Bengue Zolomo Malamu, ou vous contactez mon seul ensemble à Kinshasa, Ezali 00243 89 94 99 0074. Na bandeli lisusu. Oui, maman Gisèle, merci. Partageons la batou. Oh, baza la carte pour ba zo numéro na biso. Pour ba on ba ça moi don pour la makaba veuve, bon félin. Merci solidarité et développement zawana. Tous les bandeko musu basi ba kotaki. Oh, bazali ko aider biso pe kota ba veuve. Pour ni ba veuve na ba beso ba lukelo ka kolia. Ba veuve na bazala bana mibali ba kufa. Ba ofele ba papa ba kufa ba maman ba kufa ba zo retrouver le ba shege. Ceux qui merci solidarité le rôle moi ndambo a charge wana ngana yo. Nzambe wana lola kokanisa biso. Numéro na yangai mama ezali 06 51 80 87 30. Acte oyo kosala, geste oyo kosala, ndeko nanga ko débloquer le monde na foyer na yo. Soki li bano zambilinga mbilinga, à cause de sa veuve, ya kolesa orphelin, ya kolesa shege, ya kolesa kuluna, nzamba lola, ako débloquer makambo sa ndako na yo. 00283 89 maman mami kiaku 89 94 donc 99 89 94 99 064 et pas de 74 00243 89 94 99 074 numéro ya posel nzambe Richard Kangata yango wana. Donc nazo senga londe konangai o participer la campagne de la Kinshasa soutien na yo nzamba obosa lango te to louer ba kiti ebele to louer ba instrument pour la âme ko za la sauver pour batuba ya ba Jésus Christ de Nazareth pour mukile comme il a souka. L'heure est grave parce qu'il revient bientôt. Yaro to panza sango na ye yaro bobo ngala ke Kinshasa la coach na marcha yolo. Pourquoi tozo ke le gagner yolo po babi kuluna tondi kuna mais là ka tegisi pas tozo sambela ba kuluna ba bongo limitema tozo la commune ya yolo tozo la commune ya Kalamu donc commune ya Kalamu na quartier ya Yolo Sud adresse ezali 13 avenue Bongi na commune ya et pardon na quartier Yolo Sud mais campagne ezali na terrain ya Bwanya na rond-point Ezo na terrain ya Bwanya nde sika oyo campagne kobanda bato ba kolia jeudi donc notre boye lobby bazo projeter ba film na kata terrain wana bato bazo kotala ndenge ni Yesu basaka nene kusu pona biso akufa pona ngana yo
bato bazwa conscience que non nzambe azoya biso to ba évangéliste pour la kotalisa bato que non mabe ese ekotaki mais Jésus Christ azoya korécupérer ba oyo aye tokobomba évangile na tiroir te. Il faut partager l'évangile. Il faut parler de Jésus-Christ. Et jeudi, nous avons fait ce programme. Donc à partir de 14h, na Yolo, Sid na terrain, Yabouania. Donc, que fasse facile, les alliés, rond-point Ezokana, rond-point Ezoana, terrain Boaneza Pembeni, terrain Yabouania Zawana, école Yabouania Zawana. Bakobanda Kolia, Banda la Moyo là-bas, tout le monde on peut dire quelque chose. L'obékei, totindi ou bien mercredi totindi ekei baba kisabiloko pona bike ekozala scandale ba pauvre donc ba bola baleki ebele tozola ba pauvre mais nabike ba toujours ba oyo derrière na pona kolia eloko lokola kolia yango bato bazoyiba eloko lokola kolia yango bato bazosala na mabe bandeko oyoki ke terrain ya bwania ça veut dire que bwania moko bolamu moko linge kota na yolo wana yango nzamba peseki mosali na vision ya ko bande église kana yolo po ayebi ke mabeza bana ya yolo baza ko progresser te baza na badami liboso ba mapangu kindoki na parlo pas ebele baza ko yambola na église baza ko senga ba pardon balia ba 4000 personnes bakwese ba vio ba era boa ne sera parce que to même évangile na yolo pourquoi pas on participer na likambo yo tozo sa makamba musikite tozo sa pe makamba batu te po batazaka ba mi yibi wana problème ezate mais na suka ne to yebana qui faisait de bonnes choses, qui faisait l'œuvre de Dieu le coup à Dorcas. Nana zo sa bolam le coup à Dorcas. Dorcas ça ça qui bolam le romu tanga kufi, ba veuve ba craquer. Ya robi so ba miso ba bon de la mine pour la biso. Pour musa tozo sala et ça pour la amanza mais à sauver. Toro ça la critiquer, to boité. Pour yemo ko kutu, nze to mbetu ba critiquer qui est. Toro ça na so la critique y a pas de souci mais au moins tozo persévérer na makamanzambe. Ngaza na so na ote évangile na balabala. Nazala sona hotel matanga na mondema na hotel les paroles de Dieu na matanga ezalo yebi ngate soko benga na hotel la parole de Dieu parce que nzaba zonga pesa batu vie terrain ya mayele ya omoni nzamba memi mosali nekuna po yolo mayele zonga mayele kota la kata villa yolo sida ndeko na kana zo ba no su numéro de téléphone benganga parce que le comme un peu moins difficile ya kokota mbongo na compte même ba épargne wana soko za la baribete mais le kola nzamba lola azala besoin osala bolamu moko mpona mwana moko osala bolamu moko mpona shege nde nazoya biso ndeko kozala te na nsima okóma na moma moko ya difficile nzambe akoya akointervenir nalobelisa mwana makasi te omoni mpena mwana komokanga mo bobo osala eloko akoloba te okomi ka nzambe nanga kotika mwana nanga te kanisa bolamu mais soki yo osalaka eloko te nzambe akose souvenir ono eloko nini ndeko na ndenge na livre souvenir kombo nekota bato akasa ngo bapesa ngo bapaster oui opesi mbongo maboko ya paster mpo sa lider oyo nzambe atie mpo aconduire bato me yebango opesi nde nzambe nzambe alola akomi na livre akoma na livre ya paster te acte wana ka yo kometre paster soki atie na poche ne masumu ezongeli ka paster wana soki azwi mbongo wana lie ezongeli ka paster wana parce que yo osali relation na nzambe yango moninga nazosenga na yo kota makambo ya baveuve oyo lie sa veuve lie sa orphelin lie sa mutu lie sa kuluna tomoni bango na miso bango tube bakoma osala baprotocole l'église bakoma koya l'église akoti na ye me na biso nzoto sante nani pantola malonga te chemise ya malonga te ozala bilamba ya propre chemise ya kitoko tokokitaka biloko nyonso to wana mpona komemela baveuve wana komemela bakuluna wana azala ta mwa propre rentre yango oyo na kosala mpe so apres de fond parce que bana baozonga classe mwa kate baza nango besoin ana mwa besoin ya basket kopesa basket ese toboka ete mpo olembi yango non babasket eza awa combien okozwa ata marché ya 10 euros olati mwana mona makolo nzambe akose souvenir na yo nzambe akose souvenir na yo je te dis kotala ngo na arrière te nazosenga na yo nzambe alola kota makambo na ye tu sentiras la différence e mwana nazwi kata bazwi kayeka moko oyo osombela koti na kati stilo moko akoti na kati ya katabe na ye tobandi koluka ndenge okoti bango baklasse kaka 10 francs na yo wana etangisa veuve moko etangisa orphelin moko kaka 10 francs na yo moko kuluna akozonga mécanique akozwa lisheki akobwaka lisheti wana ntango azolia asali formation moto wana alobi nzambe akose souvenir na yo moto osali acte wana aoti kote bambongo kombe balie biso na bato kombe na bato deso mbongo ezonga te me nzambe aka na nionga mutu te azaka na nionga mutu te nazoteyo lelo ndeko na nga nazotémoine bagandere ya nzambe
nazo témoigner nzambe ndenge salaka elenga nzambe pesaka suko bonda maka pona mona ba démonstration nzambe nzambe sauvelanga mwana cause livre souvenir nzambe akota bitumba nanga cause livre souvenir parce que naza premier partenaire on a bisa nzambe l'assemblée merci naza la première partenaire parce que je suis un enfant de Dieu yo za partenaire à nani na ba comme partenaire te mobali noté na bonzambe na lingo za la première partenaire ozo sama manzambe na motema nzambe azo sepela mabe ata batindi ekozala ni les sans effet na lingo za conscience na makambo na biso na poka lelo na lingo comprendre que non le temps est mauvais le temps est mauvais te na bakisongi songi te le temps est mauvais te na o ndeko ba bibisi militaire libanda kota tela mona maman de basambusier ce n'est pas ce que je suis venu te dire je suis venu te dire que le temps est mauvais parce que il y a des pas déjà Jésus-Christ hein? Il revient bientôt azoko zoyo nde mwasi na ye akuto le tanini est-ce que vous allez quoi d'orchestre moi so sala ki bolam na bible ngala lo bango nzambe nanga kandi nazo partager parole na yo akura na se mais d'orchestre yo tikela biso boulot o sala te bakulu na babima ba ujala babima mais d'orchestre continuité to sala kiango mais oyebi que ça fait facilité hein ba pembeni wala bomuna ba mari de Magdala biso na bango kana couleur moko wana a mère Marie ndenge nini monde ko boni ko ndeni musala kuna bulo batu bazo kana pasi Marie madame yo kaki mbala moko tango kutana Christ makambo changeaki mais pour mutakuta na Christ pour la ata dimanche l'église ça devient un problème batu zo bonda pour la osambela ndeko ko église te maman leo na sali en tout cas na kokokate na zeki na fête na koti tongo te na koti tongo yaya na koya dimanche prochain à suivre maintenant la raison que mardi au kufa na la raison biso que non mercredi ko kende na la raison biso que jeudi niwe ko kanga yo là dimanche wana ezaki mukolo zo sala repentance solo nzamba yo komawa ndeko to rappela kaka poto bima na bonzambe te na ba défaut na soto yakande tozali kindumba na yo yakande ngozali kimuyibino yakande ngozali kotonga ko yebi ko saka songi makaso yebi yango po mutu tanga tonga bike na koka te na za sensible na mbebo yakande ngozali obi ke buto surtout baninga bazola nga zo pumbwa na ke détruire ba fia batu menza bazo benga yo kindokeza bala debi yaka ndenge ozali il revient bientôt bolingora ngana Yesu ya fele o bolingora ngana Yesu bolingo ya sukate o bolingora ngana Yesu satana mekate o bolingora ngana Yesu bolingo ya sukate o Yesu mabeta ki epona ngai alleluia baba maki epona Gisèle alleluia baba maki epona kengate alleluia alléluia alléluia il m'a sauvé alléluia 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 le roi des rois alléluia alléluia bolingora ngana Yesu satana mekate o bolingora ngana Yesu bolingo ya ofele o bolingora ngana Yesu tala balinga nzambe mingi omoninga amoureuse à Jésus-Christ de Nazareth so na ote bopesa nga sentiment parce que nayebi pesi nzambe auti na nga biso barose otokoloba te identité pourrie. Une femme qui n'avait pas le nom, hein? Condamnée à mort. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui enlève la condamnation. Malgré ce que l'ennemi t'a mis. Malgré bateau moukine bazo loba. Malgré nous bazo salapona yo. Il est venu libérer, Seigneur. Condamnation nécessaire déjà effacée. Jésus-Christ est le tombeur des géants. Jésus-Christ est le tombeur des démons. Jésus-Christ, bandeko eloko leka na Golgotha boye bango te alonga ka déjà Satana mais bato zo ndima te
tia ke na kwa bato ba on di maté eh babatune babine okola sa démonstration ateke non yo mwana nzambe to za nzambe atala bango binzambe yo ka bango mapo babi mutu za face na bango te ndeko toko kuta na Yesu basela face à face akoti na vie na yo ndeko langage ko changer eh on faut changer langage eh ndeko mwana moko kaka oyo zo sombela kwanga mwana moko ka oyo zo lesa Thompson j'ai dit mwana moko wana nde mutu comme ce livre souvenir oyebi ke bola mokokana ko sala ngote oyebi ke na kati livre souvenir oko se souvenir nzambe na makamnete so ko tina kati bandika mambalo makambo yango oyo babandi so mabambongo nzo ndi à cause ba gestion so sala yango mte ko sauver un jour ça va crier un jour ça va crier kangola ngai kolo kolo Yesu mosungi na nga papa kangola rozabika kangola ngai kolo kolo Yesu mosungi na nga papa kangola rozabika Yesu akangola nga na kindumba akangola yo na koiba akangola nga na masumwe kangola rozabika kangola ngai kolo kolo Yesu mosungi na nga papa kangola shizabika kangola ngai kolo kolo Yesu mosungi na ngai papa kangola nunu abika Yesu akangola nga na koiba akangola nga na koshina akangola nga na masumwe kangola rozabika Yesu kangola rozabika lola 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 bisengo ezali na lola 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 bisengo ezali na lola lola mboka bitekwe lola mboka malamwe lola mboka bisengo bisengo ezali na lola 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 merci maman Gisèle na musala ozo sala merci pour ba acte ozo commettre lobi nzamba ko na livre souvenir bana bakolia na yebi ke badon ça vient de partout batutu bazo tina badona nzambe wana ko se souvenir na bango ça vient de partout batutu bazo benga mama na sala ndene bino kaka benga na téléphone parce que moyen ya mbongo lelo comme peu moins difficile na ba compte comme moins difficile faut appeler na rive tout ça là mais benga na koyeba ndeni to sala po bana na kisasa balia na kombo na yo nzamba kosa ate kangola kalabika kangola rozabika kangola Gisela bike kangola ngalabika kangola ngai Yesu mami kako nanga bolingo Yesu makase kangola rozabika kangola rozabika kangola Gisela bika kangola bandeko nanga kangola bisato bika ngala yambi lola 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 bakala kale abika lola mboka kitoko lola mboka malamwe lola mboka bisengo bisengo zali na lola mokolo wana ndeko nanga okozala wapie mokolo wana ndeko nanga okozala wapie mokolo Yesu akoya kokamata yo nanga totika masumu ndimela nasi mokolo wana ndeko nanga okozala wapie songi na lola tokokota te bondumba na lola tokokota te koyiba na lola tokokota te koshina na lola tokokota te tika kindumba okokota kangama na ye okokota tika moibye okokota tika kindoke okokota nzamba tika bana ete mama Claude na ngai banque il n'a jamais abandonné personne azara pe na nyonga mutu te nazongiso na proverbe 19
verset 17. Azarana nyonga mutute. Na yeno na acte 9, 36-43. Tabita, Beorkase, assez quoi qu'il y a cause, va bien fait. Thème il y a campagne des alliés, Jésus-Christ et les tombés des géants. Jéani a télé millions de Konanga. Jéani a perturbé vie à banana yo. Jéani peut se faire des chèques na des chèques. Nani a télé mais yesu masaya yo bien quoi il s'agit wana. Yesu masaya pas le démon wana ou a prophète télé millions. Aye pas le maladie télé millions. AVC et comme le quoi n'est le mususu. Bato ko façon hote et le ngwana ngo sida. Ba pemisa moi sida. Ba comme ça ce qu'on a moya AVC. AVC makambo zo bomba na motema. Ozo bomba makambo na motema o partage na mutute. Ezo lio na kati malembe. Ndeko soko tele bato mi ba kufa ba AVC. Soko la ni ba iso na c'est des gens qui avaient des problèmes sérieux. Ils avaient des problèmes sérieux. Mais ça partit de là. Papa Richard, les gens vont t'appeler parce que j'ai envoyé ton numéro. Moutina Sanina Zolipamboli n'est papa. Atindi 10 euros, atindi 50 euros, atindi 100 euros, dépend de la montagne où il y a repère. Ba maman na baza ba bazo telenga o baza na azela loko olia na banate ba o ba pousse la pembeni papa ta seke makala sombela bango na kombo mami Kiaku o pesa bani mombongo lobi bana na to bazo la bazo pambola mami Kiaku lobi ya kotinda osombi eloko nyonso tokangi photo otindali nga na tindali mami Kiaku na WhatsApp bi otindali mama oyo mami Kiaku mpo bokobengana olakisi ye biloko oyo bozo bato bakolia mpo na nzambe mpo na bana wana baofele wana na bashege na bakuluna nzamba kosa ate bwani ezo yinda esika ba déclarer ba mauvaise parole pour la yolo sida bwani ezo yinda parce que mayele koti na yolo balobi école bwania école ya mayele bana nyonso bazali bazoba kaka campagne oyo yoka témoignage balobi école bwania wana jamais bapesaka bato basala campagne place wana kaka bibembe balelaka wana bibembe kolandana ata 5 baya ko exposer kana école bana so dik ba kota kufa place wana oh na linga Jésus Christ de la Nazareth oh azo ma vie na kati le sika wana accordé merci accordé assemblée merci pour ça la campagne pour la première fois na terrain Boania quelle grâce pour mayele kota na kacha ya terrain Boania merci papa communiquer sur na WhatsApp na ye WhatsApp papa ezali 0033 71 5 donc tout ça 0033 c'est 75 tenga tanga na poto pas de compliqué nga 07 51 59 10 31 Bokota, merci maman Gisèle. Mayele ye na bwania e mayele zongi na bwania. Balongoli kufa e koma kitanga noso batba le la kaka. Bazo le la kaka bibembe tondi wana plein. Mami ma sœur mami Robengo lobi papa Richard. Yonde konoso to ningo participer na kati ya intervention Rosala jeudi pour le sabatu. Le numéro de papa Richard est là. Ou bien la WhatsApp il est na 07 51 59 10 31. Walande okomona nzamba lola akopambola yo na livre souvenir l'homme sous nzamba zo rappelé yo toyebi mokolote toyebi pe ngonga te azo rappelé ko sala bolamu moko po nzambe ya lola a se souvenir na yo l'homme sous malheur moko linga ekoma mais nzambe a permettre yango te alingi ozwa grâce comme on écoute na livre souvenir mama Gaël Pembe masamba donc ibo kota ma merveille kitoko bo sala geste nzambe wana ko pambola bino azaka na nyonga mutute terrain ya bwania balobi bokota na kati ya terrain bwania mayele kozongela yo babenyo surtout ba déclarer na bomoi na yo nzambe na bomoi akose souvenir na malamu oyo osalelier nazo senga bino campagne zo banda jeudi eza journée oyo bana babola baolia ah mon frère Mathieu Bumba que le Seigneur te bénisse jeudi bana babola bazolia toyebi nombre bakoya wana te eza déjà eningisi déjà yolo si de terrain abone eza déjà vraiment alerté que bakolia bashege batondi na yolo bakuluna batondi na yolo bandumba batondi na yolo ba ofele ba veuve batondi na yolo bani balesa bango un erreur na yo ça fera quelque chose
On a demandé des soutiens partout. Merci papa Ted Tendai. Nzamba pambola yo. Na soutien oyo. O sali pona. Bana wana babola balia. Nzamba bakisole be papa na ngai. Oko kufaka jamais. Nzamba ko se souvenir na nyonso to oyo salaka pona betonga na yo. Nazala liloba koloba note. Nzamba lola pambolo na madame na yo. Mama Rachel Futa Tendai. Na bola mo bosale la nzambe. Bokotika et nzamba lola kolinga ka mabemo ko komela ka binote. Parce que bozo ko kipe ba veuve. Boki par ba orphelin o bana bari na moninga mona démonstration na misu nanga nazo tambola na bino na moni ba shege ba entouré papa la kanga mutema te na moni ndeko zo s'occuper ba shege wana nzamba za na nyonga mutu te papa akopambola yo kaka maboko ne ko kauka te poto occuper kaka veuve moko occuper orphelin moko occuper kuluna moko occuper afin de la rindumba moko ako se souvenir na yo. Yango nazo invité bino nyonso tout ba actionnaire se bele bato sali nazo pambola ba mama merci o nyonso atindaki mbongo na ye pour les sabana wana nazo pambola ba ninga na nga mususu na baki basala ba geste nazo pambola bana mama assemblée merci Kinshasa na organisation bozo sala na ndenge bo sembamba biloko na bino nyonso tout anje ba tout o nyonso tout ba participer nazo pambola ba mama Jackie mama Jackie Mosengo na victoire na acte ozo commettre o bozo sala pour l'église oyo bozo s'occuper na ba veuve wana na ba orphelin nzamba ko arrêter te ko pambola bino merci beaucoup na bino nyonso to ba kolota kale benga papa na Kinshasa azozela coup de fil na yo benga na numéro na ye même na WhatsApp po bo solo la malamu nzambe wana akorete ko pambola bino te apambola papa apambola bandeko na papa Masamba nzamba pambola yo na pamboli ndeko na Gaël Mbemba nzamba pambola mama évangéliste Gina la servante de l'Éternel ya yo yango yo na pesio sumbote la kombola Yesu apambola ma sœur Stéphanie nzamba pambola yo mama na ngai mami Kiaku nzamba pambola mama na ngai papa Mavungu Malanda nzamba pambola yo papa apambola mama Gisèle Sengo ya yo se komaki et puis nzambe wana zo sala papa Mathieu Bumba nzamba pambola yo na yebike libala kitoko tozalaki biso nyonso nzamba batela papa pambola libala na yo to bengana nazo pambola nzambe oyo alola pona ndeko na ngai oyo bakoti lelo merveille kitoko na pamboli mama merveille kitombo nzambe kitoko nzambe apambola yo na pamboli mama Diama na pamboli mama Stéphane na pamboli bino surtout mon évangéliste mon pasteur en tout cas que le Seigneur te donne la force au gagner mission au atindi yo au gagner na lobby au gagner terrain à yolo pour na bi que le terrain ba lobby ezaki bwanya mayele zonga na bana no so yolo ba shege wana ba changer ba mode de vie ba shege ba bongo na mitema. Que le Seigneur, ma fille Stéphanie, ma fille à moi, que le Seigneur te bénisse ma fille, je t'aime beaucoup aussi. Ta maman t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis là pour toi. Nzambe wana apambola bino no surtout, mais na kotoko kabona botenga na ngami ko kumsa nzambe. Na linga mingi ko exoter batu et puis na ngami ko adorer mingi. Poso na zo adorer nzambe, bola mo nzambe leke belé, eleke belé. Ya mona ngala zaka mingi ne sengo. Ya kokumisa nzambe. Nzambe wana kosa te, nzambe na utuko yemba, nzambe na utuko yemba, nazo partager mino elongo parce que Dieu il est Dieu. Yoka nsembwana Suma sungira ngai papa bapaka na bakoseka biso so nzambe akotika na yo bitumba la yo te yango na bazoseka biso bato na nzambe banda bazobondela bomonaka mpe eloko te me bozokanga makala na nzambe wana tera bwani eyindi ye nazokumisa deja parce que la victoire est là pambana ozabika Zambe, Kangola Rosabika, Oh, Kangola Rosabi. Oko tia kombo na yo na place kombo nanga. Gisèle Sengo tia kombo na yo. Oza victoire tozo kumsaka nzambe. Ndenge bato akoyamba Yesu na terreau wana, ndenge bato akochanger. Oh, mama Mavungu, papa Kangola Ngarabika, Lola. Le tombeur de Jéhovah, mon évangéliste, est venu libérer son peuple. Lola, 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 Lola. Oh, Tondinama, Lola, 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 Lola,
Lola, bisengo ezali na lola. Yoko mwana ezala na sengo. Na samo na ngana za sengo po babi kuna ba oro na ba palata kaka boye. Dada so bimsala lola zakabo. Das na ngana lola ona zo créer. Oh lola lola yoka. Azan Sambe toza mo susute. Yesu na mote mayaraze. Kirinanga Azambe ah yo ah yo ah yo oh ngai na sinya kana ngai po sata na le côté sata za zéro ah sata c'est le côté alléluia oyenda batela ngana bana na ngai na mobali na ngai na foyer na ngai na église assemblée merci na ba membre nyonso na bino bato bolanda ngai alléluia ah yolo sine tombé évangile Richard a mené le feu là-bas ah singai pema singai santé malamwe ayo ayo Nzambe malame ayo Nzambe sengoe Azan Nzambe Assemblée merci Paris Paso Ben Sabino jeudi toi on a prié à combat à partir de 18h30 20h30 pour toi la chaîne de prière hein toujours hein Jésus-Christ est tombé de géant anga quoi sa célibat na yo anga quoi sa pauvreté anga quoi sa stérilité na yo anga quoi sa nyonso to aux victoire dans une victoria dans la 47 boulevard de la Miette 95 140 gare je les connais ça très la bise la gare du Nord les autres qu'on a Sarcelles babisi bibele sana 31 95 02 quand on compte au Kitanara bisia la Miette Europe au Kiti numéro 47 na sima mukoma bis au côté la premier étage au coup tabiso wana nazo invité on de konanga o ya na kata assemblée merci Paris tu es le bienvenu mokala wana ndeko nange okoko tate nalala okoko tate okoko tate yoka okoko tate kama imwane Zambi undamina wa moyo wanye keba imwana Zambi uzamundia moyo wanye luka mwana Zamberanga ogozwane ose keba imwana Zambi usungidia moyo wanye asepela ki nde nazali na mokili nazotelengana na wakindumba na kosala makambo mabe keba imwane luka mwana okozwa nyose luka mwana bombani wapye kamwana luka mwana abombani wapye luka mwana abombani wapye luka mwana abombani wapye luka mwana abombani ah merci ba soldat de Jésus-Christ bana papa wala sa merci na banzembo bosali na okabino chaque jour Jésus élevé venez nombreux le jeudi Stéphanie invitez les gens à venir à prière de combat le jeudi élevé biso tobina na biso pour toi la victoire est certaine tiki yeah ah faut swanga ite ah luka mwana bomba ni wabie luka Yesu azako tala yo tala eloko leki kosambeleza te ngai te mpona boyenge beni na nga Nzambe atonda na bolingo we atonda na nkembo na ngai te mpona boyenge beni na ya Nzambe atonda na bolingo yawe
katonda nabo ngai naponi ye nakosalela ye kinoliwa nanga ngai nalingi yesu ngai naponi ye nakosalela ye kinoliwa ozali nzambe yesu sentiment nalekanga bandeko ndeko yamba yesu akosalela okumbama yaweku ozali nzambe oyaweku ozambaki anga te kumba yaweku oleki bango ekumba yaweku yobongwani te yaweku oyawe nange nzambe bolingo eye kumisa yesu aza bolingo oyamba yesu mama chisali bateloko wana ozambe malamu mpona bolingo sambwa ekita na bokonzi baninga basambwe satana asambwe ekita na bokonzi satana asambwe kumbame yaweku ozamba kenga te oya merci ozamba kenga te eyindi na yolo eyindi yolo no yolo side ngabe eyindi kumba yezeswe minene kosalama mokolo wana zamba kenga te sona bandina bino botoke chilobi boyebi nde nazalaka nalinga nzambe trop mpona to na bandi botoke chilobi nazwa bino ta lobi ya mosala ezali nalingaki kaka kopartage bino ntango oyo ntango ya kitoko campagne ya monene na Kinshasa balobi na biso Jésus-Christ est le tombeur des géants les géants vont tomber le célibat de yolo va tomber pauvreté eza na yolo fe kweya souffrance eza na yolo fe kweya yango je dis participation na yo eza le bienvenu mpona kokipe baveve wana kokipe baofele wana kokipe bashukuluna kokipe bashege tina yo mosika na bapete na baretraite koluka yo na bolongo na se nzela na yo yesu je t'aime papa ngala peseke bajuju du ciel il est merveilleux asalaka makambo moto okeke osala te yo kembo na yo zamba na rose kembo na yaye yekosala na bomoi ya bandeko na ngai limalamu nzambe yakianga te osali ya minene na bomoi napesa elenga olinga nzambe na banzembu ngai mpo nakotaka na sentiment et bokota l'air grave ya babétise te l'air grave il revient bientôt etindi rose akumbamela yo natatola yo nayebisa baninga mosala na sane molinga malamu oyo alokotakanga alokota rose alokotanga ye alokotanga ye azwanga na position nini alinganga mingi yesu nanga alaba oza papa gina rose ewute nanga yesu nalaba nini papa na poko lelo nzambe ozosalanga na sala nzambe ochange identité na ngai nzambe opesanga papa akimia moto mokili kopesa ngai te nakokumisa te nde nini papa akumwa monene na yo ntango bikisa mwana ngai na nzela ya kufa mele lelo nasambwa senga ngai opesanga richard kiangata opesanga bana kitoko tika nayembela yo
nakumisa yo Nzambe na ngai memalamu Nzambe oyo papa na lola esika na utala yo outi mosika kambelanga te outi mosika outi na mosika olokotinga na potopoto Nzambe oyo olokotanga na potopoto Yesu euta mosika na makona yo Nzambe 15 ans kandala ndima yo 15 ans na bapasi na bisengo na zala yo na bapasi na bisengo na zala yo o mama nene te sasa na ngai ye mama nene te sasa na ngai tika na kumisa ye nauti na Nzambe alokotanga na balabala ye tika na rapele babiefe na ye Nzambe bapinsa tazwa ye losambo ye na bapambola bino Yesu ndako zwa conscience na yo zwa conscience ke Nzambe oya akutu na tanini kembo na yo Nzambe na ngai kolo Yesu na ngai umela Nzambe na ngai na nyonso ozosalela ngai namona liwa na misu me Nzambe epandi ngai na liwa Nzambe akianga ta Yesu tu es merveilleux ma vie sans toi je pourrais rien faire Seigneur je t'aime mon Dieu je t'aime mon amour la lumière de ma vie il n'y a que toi Seigneur papa tu me donnes la paix Seigneur tu me donnes la joie que non ne peut pas me donner tu me donnes la joie tu me donnes la joie ndeko bongo na motema no lelo bongo na motema ici revient tika mabe to tika mabe Nzambe ozonga abongolaka akapable abongola situation na yo oyo ozolekisa sikoyo akapable changer histoire na yo oyo ozomona akapable changer identité oyo bato mokili baekole yo akapable changer histoire ya ndako na yo incapable de changer mariage na yo esika bato basi batie point Nzambe lola ye kolungola ngo azotia virgule po azobakisa akosaka te je vous aime nalingi bino mingi na ta bozwi mpo na koyoka Nzambe oyo nga nazopresente Nzambe achange vi na yo ne perde pas l'espoir nazokabwana na bino sikoyo nalingi bino mingi yango nayebi sino kaka so osala bandeko na Kinshasa tinda bango na terrain ya Bwania na rond-point ezo juste na rond-point ezo tinda bandeko no na terrain Bwania mpo bazwa sali mpo bayeba Nzambe mabe ezali mabe ekoti ntango bayo balere grave bato bazokoka nde kosignifie grave wana na nini te bazotia lere grave na monde te lere grave parce que Nzambe azozonga Nzambe aoya yango na yo tindo na campagne ya kotika ndeko moko te aperi na Kinshasa tinda ndeko no na terrain ya rond-point tinda ndeko no na rond-point ezo na yolo side na terrain école Bwania Nzambe azolinga renouveler quelque chose na peuple na ye première fois bazo organiser campagne parce que kuna bibembeka balelaka kuna bachaka esprit de mort kuna kufa na kufa mais Nzambe alinga mema vie na kati ya quartier yolo side tolingi bino mingi bo comprendre na zamuto ba no sope mingi so na koti na adoration na kota pena na kati na tala munene na Nzambe na moni mutako kabona bolingo na zate ofinganga ocholanga nazo perseka na Nzambe nazo continuer kotayeka na Nzambe na continuer kolinga ye kaka na barongo mukile ko bwaka yo mokile ko boya yo Nzambe aboya mutu te aboya mutu te na ba défaut na biso ninga biso mabe no Nzambe alingi yo malingi do changer babi ya biso il veut pas les morts des méchants mais il veut qu'un méchant se répand à Nzambe Nzambe alola pambola bino to komi na suka bo partager ba vidéo oyo
na ba o nan ba quantité partager yango et osala ndeko mo bolamu ponga no sel biso bolamu moko ndeko na ngane ne tsasa maman et sen ngano bolamu moko bo partager ba vidéo o Jésus-Christ revient bientôt et on est sur le côté l'air est grave parce qu'il revient bientôt soyez tous bénis nzambe na pambola bino bo benga ngai o ozala posa benga nga na lali na nuté 0651 80 87 30 pona oyeba ndeni to s'occuper na ba veuve na ba orphelin wana na ba kuluna na ba shege nzamba o se souvenir na nga na yo nzamba lola pambola bino mama fifi pemba to comme ko kabona na bandeki mwa kala na tika baninga ba kendo pema parce que lobi musu ba koza na misala nzamba lola abattre la bino ba bonne chose ko na bo mo na bino soyez bénis, bénis, bénis. Le bien invité bien beaucoup à la conférence. Maman Gisèle tient adresse église et pendant la conférence pour battre le bibakota. Maman Mami qui a couché au côté le à partir de 22h. Naza la conférence, naza la possibilité aux ala. Toko tapé direct na kati. Poto bon de nabile longo. Toko zala na ligne. Il y a conférence aux ali 01 84 14 15 17. Na bande sous 01 84 14 15 17 et puis code na ali 65 pardon 38 16 10 la bandelle sous 65 38 16 10 wala ndo kokuta bato sur la carte de conférence ba ba ngibaza na ba téléphone ya nini mais quand le soir permettre à l'objet de la direct qu'on va partir à 22h pona ko bino bato na Facebook to participer na bato ba na conférence na kocha et puis tozo bon de l'ensemble aux arrêts téléphone na brancher bo tozo na ba sujet de prière après to ensemble ngala ko lobelo otemela zo chemelo ka to kota na prière to bon de la o nzamba ko tshana mitema poto la musalanu prière na kati na biso nzambe na lola apambola bino ma fifi be pemba soko bengi ngezo loka malamu parce que na zana besoin na passer message 0651 80 87 30 que le Seigneur vous bénisse à très bientôt merci beaucoup.